Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Nouvelle Tendance TV. Alain Dele, The King is back. Yo bon Espoir de Kin. Pour s'abonner. Mesdames, Messieurs, vous concevez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci infiniment pour vous qui avez choisi Nouvelle Tendance Télévision comme chaîne d'attache. Nous vous disons de tout cœur merci, merci, merci encore une fois de plus. Merci cette émission réalisée par Hervé Chinois, Noir bien sûr. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans pour autant remercier toute la grande équipe qui nous accompagne et aussi le partenaire de cette émission, le sponsor officiel. Il y a Gianni Tachungan pour Bangamituri depuis Switzerland. Merci, très très puissant. Merci également à Fedeco, avec le président Davier Bendo Barnes, qui est fidèle à cette émission. Nous penserons également à notre partenaire Union Soto émission au Chancel Mbemba. C'est lui qui fait la fierté du football congolais. Francis Beto fait bonne année Nicaragua. Il y a Arlette de mer double, l'impresario Claude Ndombasi, Maloris la congolaise Malolo, véritablement femme d'affaires Chouchou Natati là. Bonsoir, je penserai également à mon vieux Odilo Mampouy, exemple à suivre, bon retour déjà. Et sans oublier mon vieux Eva Moiri na Autriche. Vous êtes fidèles à cette émission, mesdames, messieurs. Nous avons un seul objectif, de vous apporter une information fiable, bien sûr, venant à partir de la source. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons quelqu'un que vous allez découvrir. Actuellement, nous parlons plus de la spiritualité et du spirituel. Est-ce vrai que la spiritualité existe? Est-ce vrai que le spirituel également existe? Aujourd'hui, à travers notre ville de Kinshasa, notre ville-province de Kinshasa, pour ne pas parler seulement de la République démocratique du Congo, nous touchons plus le point Kinshasa. C'est dans tous les coins de la capitale où on parle de la spiritualité, où on parle du spirituel. Mais du coup, ça nous amène dans un monde qu'on ne parvient pas à maîtriser. Est-ce vrai? Est-ce faux? Qui dit mieux? Sur ce plateau, nous recevons Mwalimou Hassan, contre-maître. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il est déjà avec moi sur ce plateau. C'est pour la toute première fois. Je vous laisse que tu partager un petit moment. Et puis, tout y est quand même, moi, ma bébé, tout autour. Il y a ces jeux où ils sont très vaste. Et on touchera aussi les avantages ainsi que les désavantages parce que tous va péter ma confusion en akati. Mwalimou, bonjour. Bonjour. Bonne année, santé. Ah, santé madame. Alors, Mwalimou Hassan, contre-maître. Mais c'est ça qui m'intéresse un peu trop, ça, contre-maître. Pourquoi contre-maître tout d'abord? Tout d'abord, nazali contre-maître parce que les titres. Les titres sont méritoire ou nazali ko mérité yango parce que biso ngai na repechaka ba maître pe ba homme spirituel bazali mal formé pe nazali ko réformer bango yango wana kombo wana contre-maître. Titre méritoire, c'est vrai, vous avez mérité ces titres. Et en parlant de contre-maître, j'ai l'impression comme s'il y a beaucoup de maîtres au déjà au bakendaki à fond, to bakendaki ba touchaki, to formation na bango, to étude na bango touchaki na finté. Après du coup, on se rend compte que belé ba panzani ba komi ko lobela il a fallu ba oya silisaki to oya za habilité ou ba pesier titre wana moni ki a mérité yango ba légué aussi pour qui peut-être bana ko défendre to bana ko contrer bango message bazo apporter ton neni. Bon, toutefois nazali moko il y a cercle spirituel, la voie de la perfection. Donc kuna to repêchaka ba maître, tozali ko réformer bango. Donc ceux qui n'abimi boy autre prochainement peut-être to bima pe belé. Ok, merci. Vous êtes le bienvenu sur ce plateau des Nouvelles Tendances Télévision. Nous vous accueillons. Alors, mesdames, messieurs, entrons dans le vif du sujet, puisque je viens de dire tout à l'heure, nous parlons de la spiritualité et du spirituel. C'est quoi la spiritualité et c'est quoi le spirituel? Puisque ça matière na yonano, je suppose que vous maîtrisez parce que j'avais apprécié l'autre fois, on a mon exposé sur Yango. Alors je me suis dit, pourquoi pas toucher P.Wana. Parlons d'abord de la spiritualité. Spiritualité zanini. Et puis le spirituel aussi, zanini. Parce que apparemment, toujours quand nous réseau qui est un spirit. Alors le quoi spirit, tout ça na kati, expliquez bisonano. Spiritualité zanini. Et puis le spirituel aussi zanini. Bon, pour la Kubanda, la spiritualité est allée de définir yango étant kinzela ou est allée implanter dans la société nyos parce que chaque société a une croyance spirituelle sauf qu'ils ont un peu masqué selon
religion ils ont changé couleur nango pe ezali ko changer à fond ezali kaka eloko moko. Dans la spiritualité ezali moyen ezali pouvoir pe ezali nzela oyo ezali na possibilité nyonso. Ezali na possibilité nyonso soit ya ko bebisa soit ya ko créer. On ezali la spiritualité. Autrement la spiritualité ezali représentation toute conception mutu à cause de la nango sur nzambe. Dans la spiritualité ezali nzambe. En fin fond ezali nzambe parce que pouvoir wana ezala na suka ya nzela wana ezali seul pouvoir absolu o nzambe azali ko détenir. Yango wana ezali résumé ya spiritualité. Pe le spirituel ezali mutu mwasi to mobali oyo azali kolanda nzela wana ya spiritualité. Azali kolanda nzela ya spiritualité azali ko leka chaque étape oyo esengeli aleka en vue azwa perfection ya yemoko mutu pe en vue azali ko acquérir pouvoir na chaque niveau oyo azali kokoma wana azali homme spirituel pe spiritualité donc spiritualité azali pouvoir absolu alors que homme le spirituel azali mutu azali ko détenir pouvoir moko temporel au fur et à mesure azali ko graver ba niveau azali pe komata au fur et à mesure azali ko lâcher pratique plus azali ko perdre pouvoir nae. Merci, je crois que on a compris. En parlant de Dieu, au fait, puisque ce que tu as moi confusion. Nzambe, Nzambe, Nzambe. À l'église, on parle de Dieu. Dans la spiritualité, on parle de Dieu. Et au Kineso, pas banane, c'est-à-dire différentes religions. Nzambe, 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 Nzambe. Alors, tout le monde ça là. Nzambe ni no pena ou unity yo zolo bela ah. Nzambe ni. Na ko lobela Nzambe oyo asali mukili mobimba. Ye wana nde Nzambe moko kaka oyo azali na a détenir pouvoir wana sauf ye mususu azali te. Et parlons quand même d'avantage. Avantage eza nini na spiritualité na spirituel. Bon, avantage il y a spiritualité ezali que la spiritualité étant que ezali pouvoir absolu et koki koya na secours ya moto na tango nyonso o mutu azali na moposa. Chaque société oyo spiritualité na bango ezali clé pe basé société wana bazalaka na kimia. Pe société o spiritualité na bango ezali côté ngama société wana ezalaka un peu compliqué pe bazana ba difficulté ebele. Alors na s'appelle tokota na moi mozindo puisque en parlant de la spiritualité na le spirituel. Les lots comme une phase moko c'est-à-dire que autour ba awa mutoazo détenir pouvoir moko boye au fur et à mesure azo koyekola azo mataper ba niveau jusqu'à ce qu'à atteindre peut-être perfection. Alors tous on a muke na bandeko ba homme spirituel. Est-ce que tout homme spirituel est en mesure ya ko venir moto en aide? Par exemple tout le monde a lelo c'est-à-dire moto azo bela maladie mo songolo pakala. Est-ce que moto tout au guide spirituel n'y surtout aza en mesure ya koye la moto ana asungaye a orienter afin que a trouver solution à problème aux autres ngisaye. Toutefois émission oyo ezali vraiment pour nako informer bato oyo balingi bazwa information ezali pour nako former bato oyo balimba kota na nzela ya réalité spiritualité pe ezali pour nako réformer bato oyo ba maître oyo bazali kota l'émission oyo bayebi ke babwataka bazali na maîtrise ya makambo ote bazwa réformation donc ezali mutu nyonso tende azali na pouvoir wana to capacité wana ya kota kaya mutu oki kokota kamo elekelo na maele okoka kokosala yango te ezali na ba raison ebele oyo et empêchaka eloko wana. L'une des raisons na koloba ezali actuellement la spiritualité ezali base batu ebele bazali ko s'intéresser nango parce que ba mona ke tozali na ba difficulté ebele mutu nyonso azana ba difficulté abi ke non yana pouvoir moko oyo koki ko bimisa na problème wana omona ke non mutu tanga azali ko kende église azali na croyance que Nzambe azali. Sauf que azomona Nzambe te mazali ko croire na intermédiaire o azali pasteur na ye, to azali maître na ye, to azali gourou na ye même. Yende mutu azali ko zwa. Pouvoir wana azali ko uta na invisible, azali ko mema yango na visible pona akokisa ba asilisa ba pasi ya mutu o azali ko ya kosenga lisunye pa na ye. Yango ozali ko mona actuellement ezali na mutu nyonso tenda azali na pouvoir wana azali na possibilité wana ya ko simba mutu nyonso ezala pasteur ezala maître ezala guérisseur azali na possibilité wana te ya ko simba mutu kokota problème ya mutu pe a sungaye. L'une des raisons ezali que
ezali na bato bazali mal formé, azali maître bien sûr, toi azali pasteur, toi azali guide, mais azali mal formé dans le sens que contact azali nango, azali na ba mauvais contact. Donc ye moko soki mutaye ko luka etende nazabi nazali kobela, naza kobela nazali na posa nazwa guérison na maladie na ngai. Mais bon ça va à sur ba conditionné. Bon ça li travail mutuana après un temps 3 jours 7 jours mutuana biki. Effectivement mutuana auzane senga lobate mutua salak. Après un moment 1 mois 2 mois mutuana a constaté là msous que moi na kufi to mama kufi ba proche famille comme kokufa. Ye akoye bate ezali nini. Ako facilement kokipe ko accuser mutasalela ki makamute. Mais vérité ezali caché na sima wana ezali que tant ye mutazosalela o makambo azali na contact na ba esprit o bazali ba esprit ya base astrale. Ba esprit ya base astrale ye azali na pacte na bango. Bango ba signé na un contrat que biso to soutenir yo a on a c'est a osala succès. Osala succès a na mukili. Ce qui fait que chaque fois mutazali ko poser problème bango bakoki kotika yete ayoka soin bako soutenir ye mais problème ezali que ye devant bango ye pas esclave ye moko pe azali esclave na bango ce qui fait que tangu bosali makambo ba esprit wana basali musala ba kei ba accompagner mutu azaki maladie basungi ye a abika mais esprit wana batikali na mutu wana batikali na mutu wana bakendaki na force moko ya départ et sungaki ba masala déplacement puis bazala wana ba assumer tâche wana après un moment bazali sous na force wana te yo mutu basalaki makambo zali na misute pe matoyi te pono yoka bango zali na contact na bango te ye mutu asalaki makambo zali esclave na bango parce que c'est vrai que y a na ba maître wana y a na ba pasteur wana ba sina ba biloko wana. Ce qui fait que tant que yemo kwa kokufa, ye maître ye pasteur akokende na mukili ya ba être wana pe akozala serviteur na bango. Bango tant ba telemi azongi bango tant ba telemi pembeni na yo bazali ko assumer tâche que yo aurait tombé malade te parce que yaki ko luka mutu pono bika avec le temps baza sous na force te. Yo zo yo ka bango te pose ozali komona bango te. Alors que baza comme na posa ya force pour na ba continuer ko assumer tâche wana ke mutu na bango ka sonité bango mo ba ko sala o na obenga brutalité ba komi ko zwa énergie place na so balingi pour na ba. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs, c'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre, poto na poto, chez Onilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à Wanopala, 24. La croisement de la direction Cambiana venu par la point Wanakaka. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mambouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mambouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mambouya. Odilon Mambouya. Continue à assumer tâche wana. Bon cause énergie place na so baling facilement au monde que non. Marmozala qui bien obika ki na yo mais moi na kufi force ya moi ndé baling ba continue ko sala eloko oyo yebi ke bon ba ki ko sala. Oui, ba continuer tâche wana. On les ali une des méfaits il y a ba mauvais pratiquants oyo bazali ko salela ba esprit ya base astrale. Les ali vraiment mauvais surtout betelango c'était parce que la spiritualité zali base, eza clé. Une fois que ça la ba pratique ya mabe, ezali ko influencer kaka yo moté mais tina ba voisin là. Tina quartier non ça dépend il y a degré à énergie oyo au dégagaka. Deuxièmement, si on a eu deuxième exemple ezali, on a eu exemple moi na moi aussi parce que ezali ba ka oyo to moni yango trop, to yambi yango vraiment mingi. Moi na moi si wa keneti ko luka soit pasteur, soit un maître, un guérisseur, c'était nazali na problème, soit na difficulté na vie, na pour sa ouverture. À ça les liens makambo. Effectivement, à moni que non à fongwami.
mais okomona mwana mwasi wana alingaka kosentir présence masculine pembeni na ye te. To atikala azwa na ye makambo ayaka koluka makoka asu kosentir bamibali te, akoma kaka vraiment ko se sentir kaka donc sexe posé kopusa pembeni na ye te. Ezali effet moko elekaka wana ezali que ntango baserviteur ya rituel bakei epa ya ye mutu azali plaignant mutu asengi service ba rendre service bien sûr par rapport que bakoki koyokisa mutu na bango sonité comme toujours. Faut awa na se bamona ke non mutu na biso azali vraiment efficace bakei vers ye pe ba rendre service mais bazongi te batikali pembeni na ye soki ndeko na biso ya mwasi akei wenze bon pe bakei kotika ye place nyonso okemba azali kotika ye so akei kosokola bakei kotika ye avec le temps ekoarrive ke bakomi kosepela na ye to bakomi kosepela na yo okotika ozwa conscience nango te sauf par rapport basine moko mike kobanda koya mais tellement ozali du domaine te okoyeba te to bakomi kosepela no bango moko bakangi yo okomi mwasi na bango komi mwasi na bango ce qui fait que awa na mokili oke ozala mobali te bango va servir yo mais bango en même temps bazo yo pe bakomi koutilize ezali problème nini ba esprit ya base astrale bazali presque similaire na bato bamelaka baliakaka badésiraka basi badésiraka kosala mambo ebele ntango adésire yo alors keyaki na service na yo facilement fa posséder yo aposséder yo akangi yo yango wana ezali méfait parce que wana mwasi akomi kosouffrir to même mobali akomi kosouffrir na cas ya femme to mari de nuit ezali sujet moko ezali très vaste na ko espérer makasi que na prochaine émission et ozala une de makambo tokolobela likambo ya femme de nuit, mari de nuit. Mais fermons cette parenthèse, mais pour avant tout chiter, parlons d'abord du maître en fait, parce que autour de la paix au bengi maître, c'est aujourd'hui tout le monde qui s'est fait appeler maître. Mututo azaka maître, alors il y a une confusion. Mais maître c'est quoi tant la maître awa moi li mon côté mais il y a une confusion. Mututo azaka maître tonné. Bon. Apparence ezali trompeuse. Apparence ezali vraiment trompeuse. Actuellement, tango mutu azali komona mutu azali kosaba numéro, abimisi mbongo, abimisi moto, adindi na mabele ezali otomonaka. Amikati loboko ezali numéro pe numéro ezali magie. Magie nyonso ezali illusion. Illusion eza musika na réalité. Eza musika na réalité makasi. Eza parmi ba maîtres bazali mal formés. Ancien à la banque à travers émission so bazali kotala yango pena j'espère que ba kotala yango ngai Mwali Massan nazali contre-maître bien sûr nazala pona ko réformer bango ko rééduquer bango nzela nini ya vraie spiritualité fo balanda ba mona réalité spirituelle ba mona te que réalité na spiritualité zali que ko sala babilo ko wana ezali vraiment bien te eza bien te sauf que mutu baton bazali komona yango bazali stimuler pe bazali komo ezali ko exciter bango bamona ke non mutu azali na azana pouvoir alors qu'ils allaient vraiment parmi ba contre-valeurs ya spiritualité babilo corona. Maître Mwalimu contre-maître plutôt, j'allais dire donc contre-maître Mwalimu Hassan, je crois que avant nous tout qui n'a cochité. Aujourd'hui si les gens ont besoin il y a qu'à contacter eux. S'ils ont besoin peut-être yakoya vers eux par rapport à la situation manco quelconque va traverser. Bilo onin peut-être ceux qui ayent vers eux, on a la facilité à quoi apporter moto touche na yo assez particulière parce que très souvent comme na mamso mona peut-être ote boye ba abi ote ngana kenda ki boye mais simbi ngana sali boye ngana sali boye yo nini opena ceux qui moto et pas na yo aux en mesure ya quoi apporter les. Oui, effectivement, ceux qui moto aye et pas na ngai koluka solution na kosala début mona lobake mutu asala eza mutu te mutu azali pont maître aza pont o azali correlier monde invisible na monde physique pont nande il faut ezala bien pour na réussir ko faire traverser énergie o ezali ko sengama pour na ya omona solution na makambo na yo mutu nyos o akoki ko akoya na n'importe quel problème na ye ngai nazali apte pe capable ya ko résoudre yango. Effectivement,
na pesa kabatu 3 jours to minimum pe 7 jours maximum pour na amona eloko azali koluka qu'importe quel problème. Donc quel problème surtout yo 3 jours 7 maximum. 7 jours maximum. Ok, merci. N'a pas dit que bande ko bazi occasion bazo landa yo et puis baebi comment est-ce que ba ki ko toucher yo. Mais lelo na ngi na ibana no motivation ezanini. C'est des isali peut-être que moi limu Hassan yo peut enfin obima na télévision et puis annoncer ba tout que za la contremaître. Et ça par rapport ya ba abi oyo moni moi mingi parce que yo posa a groupe ya net olandela maka moi mingi nini penza oyo motiver o lobi non. Enfin, on a peine bima pour na mika ko expliquer quand même parce que na moni peut-être on a oyo simbate. Motivation ezali que nanzela oyo ya spiritualité makambu ya buzo ba ekoti mo mingi ba maître ya mabe ba komi ebele. Ba komi ebele effectivement azali na maîtrise ya makambu te ala nzela ya spiritualité te azape na pouvoir moko pété. Apti ya komi bimsa ye moko na pasi n'importe pas si azanango apti ya kobimisa mutu oyo aye koluka ye na pasi azali na yango yango moni que na se détacher pour na lancer message moko ezali fort que message ezali pour na ko informer ko former pe ko réformer oyebi ki osalaka o pratikaka spiritualité selon makanisi na yo pratikaka spiritualité mais oyebi ki ozana nzela wana te eza mieux oya ozwa réencadrement tozongisa na nzela pour na yo ezala facile ki to pe so ba pratique ba sala au maître normalement ça la kapenzela landaka pour na acquérir pouvoir ezali facilité parce que ezali discipline mobimba pour na acquérir pouvoir wana okozwa yango pe okokoma komona réalité ole koleksa na makambo ezali illusion pe ko apporter le yo ni malamu ni mutu oyo ezali kosimba ekomemela pe malamu te. Merci mesdames et messieurs, je pense que nous allons toucher le tout dernier point de cette émission. Clin d'œil spécial à Mimi Kabedi également qui est fidèle à cette émission, sans oublier Alice Alia hein, qui est aussi fidèle, qui nous suit depuis quelque part. Coucou et bon week-end. Alors pour Nakoshiti, tout à l'heure on a évoqué point mon il y a les esprits sur la base astrale. Au bandé là on m'a trop dans mes Hollande le moins mingi. Bah esprit à base astrale autour le biso so awa. Baza ba esprit nini et puis c'est quoi les rôles bah ça la nini parce que toujours esprit à base astrale mais toujours comprendre pendant oui bah esprit à base astrale on a lobela yango mingi parce que bazali parmi bah esprit oyo bah mauvais pratiquant bazali ko utiliser suite que ndenge na lobby que la spiritualité ezali ko influencer milieu na biso makasi mauvais pratique ezali ko suka kaka na mauvais maître té ezali kozwa na voisin ceux qui spiritualité nezali faible ezali kozwa na quartier ceux qui côté nezali faible yango to biso toza na bandeko peut-être baza place azali un mauvais maître azawana oyo achisaka ba esprit ya base astrale facilement ayoka message oyo ba esprit ya base astrale baza ba esprit moko basala ka commerce ya donner ba pesi yo pesi bango sauf que oyo kozwa comme ndenge ko umela te ndenge o pe bamba ko zape ko umela te mais tellement que bosala ki contact wana ba ko banda ko landa ko mi loko la vache laitière so bazana posa ya énergie faut ba ya pa na yo ndenge na loba ki plus avant que so que yo karabango te po mona rabango to yeba nini te balingi bango ba koma komi pesa biloko ezali na ba mefe makasi pona mutu oyo akei ko luka azali na problème ake ko luka solution problème nae et kakutani na mutu azali na maîtrise ya makambo ote asale lié makambo alors que mutu azali na contact pas azali na pacte na ba esprit wana mutu wana à la longue akozwa pasi piye moko pe mettre faut ayeba que à la longue esuka kaka mabe akozwa kaka pasi makasi tandis que zali na ba esprit autre o bazali ba esprit ya haute sphère bazali likolo makasi ezali ko bandana ba ange pe zali na ba esprit bazali na plus c'est ba serviteur bazali ba esprit oyo nzambe asali bango pe bazali créer juste pour na service pour na bato une fois basala ka serment balata ka bracelet ya or na loboko bazali ba serviteur ya bato basala ka donner te mais bazali conditionné ya ko rendre moto service na nyonso alingi sauf que moto ayeba ndenge ko bengela bango yango e ajoutaka
moi ba cadeau ezali donner tozali oza obligé à couper sa bango et l'autre côté parce que bazali obligé à rendre service mais ba stimula ka bango na ba cadeau et ça là que aya mbangu pour na asali la likambo mais azali obligé à rendre mutu service il suffit kaka mutu a raisonner attaquer nazali na pasi nazali na poser la solution likambo nanga bayaka déjà mais na force moko ya se ya omonique maître spirituel yebi ndinga stimula ka bango pour na ba kende mbangu ba sala musala oyo mutu azali na posa na yango pe ba tiaka mutu na pasi te na service mo bazali ko rendre mabe elandaka te service na bango etikalaka libela ni bakozongela yo o te tozwa mwana ni tozwa soki nini te ezali soki basali bongo seki babriser pacte wana ezali impossible parce que bazali ba esclave ya serment pe wana. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mesdames, messieurs. Nous étions sur ce plateau, nous avons eu à recevoir Mwalim Hassan, qui vous venez de suivre religieusement, certainement, qui pénini à lobby. Et on espère quand même que le revoir encore prochainement, puisque matière est belé, il faut tout ça là, tout exploiter. Mais le col à paix et tout courir, donc nous sommes talonnés par le temps. Nous sommes obligés quand même de mettre point final à cette émission. Tout le plaisir qu'on a vu ça qu'on recevoir sur ce plateau. On espère que peut-être prochainement, Royal Soussou, mais les coordonnées pour ceux qui veulent vous joindre, tous ceux qui veulent peut-être vous contacter par rapport à un problème X ou Y, tout le monde a besoin peut-être il y a connaissance, tout pour continuer, le sous matière, Marambozo, le Bela Awa, Nayo en ligne, que ça l'année. Toutefois, il faut contacter Mwalim Hassan. Nous avons un compte sur Facebook, Mwalim Hassan Mentor. On continue de la demande, on peut directement dans le numéro plus 243 82 12 84 662 plus 243 82 12 84 662 pour na bateau balingi à mon réalité ndenge nini vraiment secours spirituel ya kana vie ya mutu kezala kalokuta te kezali vraiment réalité que secours ya kapé ya kana lombango so contacter Mwalim yo moko kozala témoin pe ko yeba ko panza sango na makambo oyo komona. Merci beaucoup, Mwalim Hassan. Je ne sais pas, vous avez des gens à remercier? Bon, toutefois, on a remercié Cercle Mobimba, sauf que Baza anonymat. On a remercié Cercle, Nengen a représenté Bango. On a remercié disciple Nangai Touenae, Aboubakar. On a remercié pour l'accompagnement. Parce que on a ko sala likambunia, on a ko sala mais na péché, Nengen Touene Boy. Merci vraiment Nengen accompagné Kingai. Merci beaucoup à Aboubakar qui a fait entre le 4 murs merci infiniment d'avoir négocié occasion et à Nabiso, toujours dans la nouvelle tendance télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe, Jordan Panzu également. Tendance magazine, espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the king is back. Yo bon on espoir de Kin. Faut s'abonner.